MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo, ezali ngai wa bino la gardienne du temple, balobi le trouble qui trouble. La mifa lelo mokolo na yengo tobeta masolo ya basantu nini na dossier ya lelo. Maman Joël Gloria lobi, on ne couche pas après la dot. Boyoki na tchena pose na Maman Boyoki nde Maman Joël Gloria lobi, on ne couche pas après la dot, veut dire au moni famille hein te ba pesi o facture au commis lettre bobi ne ezala pas na biso non au tindi lettre ba saleli o facture bokei présentation bo monani bolé bo sepeli bo seki ezali bala te wito yebi mais tant bo su facture bo sombi biloko nyonso famille na yo eye bobi mama onenge ezala kinzonje salemi hein vutula matondoma Bopesa ba présenter machete ntaba munduki alimeti balobi alelo ba bosenga ba plasma na ba android na kata farti ya libala bopesi nyonso mbongo papa 2000 ya mama 1500 bopesi liputa super bopesi veste tout ekoki famille sepelier ba pesi mwana mula kopo melisa papa masanga na yambi na motema moko ezaka papa zo loboko apesi mwana ya mwasi na tombeli bino bonne chance bobota bane belé bo mamba ondenge ezalaka botondisa mokili nzamba pambola batela boko kufela te malobelo ba mi famille sepeli babalisi bokende na ndako na bino mama Gloria lobi bozana droit ko beta magoda te malgré ça malgré pesi biloko tout bozana droit ko beta magoda te. Il faut bokende na mbula matadi, bokende na église, après wanande bozana droit. On ne couche pas après la dot. Eh! Na ebite hein, soy mama Gloria atangi verset nini, toyoka na nous continuité. Toyoka continuité mama Joël Gloria. Je dois être honoré de qui? Seulement de la famille? Parce que la dot c'est le mariage familial. Tout cela, il y a qui? Il y a la famille, il y a l'état civil, il y a Dieu. Comment Dieu va te dire honore tout le monde et puis il s'enlève lui-même? Donc tu honores ton papa. Hors contexte. Na évité na Bible maman Joël Gloire à l'Obiboy. Verset où ezolobake que le mariage soit honoré de tous. Et ligne koloba, il faut bokende nanu na ba département nyonso. Maman Joël na évité marambo yo mutu patient. Habité maman Joël je m'en vois interprétation à Ziongo puis je sais pas. Compréhension naïe, je ne sais pas. Que le mariage soit honoré de tous. Donc pour la maman Joël Gloire Elnge Loba, famille, bandimi libala, ba honoré. Bolim Sarai. Maman Joël. Depuis la nuit des temps, depuis l'ancien temps, même dans la Bible, déjà en commençant par Adam et Ève, d'autres sont dans le jardin d'Éden, parce que couple est libossé à Mokili, selon la Bible, c'est Adam et Ève, ok? L'État n'est Adam et Ève bakende, Église n'est Adam et Ève bakende. Te toti kapena no boyeko, on commence à exagérer, hein? L'État n'est Adam et Ève bakendaki, Église n'est Adam et Ève bakendaki. Nzamba bimisi Ève, to pasali Ève na mupanzi Adam. Adam la mouki, voici cette fois-ci. La Bible dit Dieu les bénit. Aïpsi bombozo la fait comme multipliez-vous. Adam et Ève bazaki bato liboso na mokili, ok? C'est clair que Dieu lui-même représentait Nzamba parent, yé mon père m'tando représenter l'État, yé moi ando représenter nyonso. Tango bat bakomi ko mebele na mokili. Tozwi libala ya Abraham atindi Eliezer, c'était Eliezer ou Eleazar. Akende ko Eleazar ake ko bala la mwana na ye mwasi.
Tanga komi kuna, toyebi mamonenge lekelaki. Ba obligé dot, tout ça. Tango ba fouti dot. Ba pesi mwasi. Ba yena l'état nini. Ba yena église nini. C'est clair que les parents bazo représenter des gens zambé. Si simple que ça. Tango baboti ba approuver. Nzambe na likolo andimi. Yango boromona. Soki libala wana, famille ezaki pour te. Ba parents bazaki pour te. Bobalani na makasi. Ba nkokoso ezalaka toujours. Bon, wana na que peut-être ko bimisa ko botsa mo marambo belé, nakangi parenthèse. Bokoki jamais kokeno robala na l'état, ton na église sans passer par les parents. Nzambe na likolo on dimangote. Par contre, so bobalani na famille, nzambe na likolo c'est approuvé. Na Bible, tout le monde a bato bagino robala na église te, bagino robala na l'état te. Mais na ba famille tout le monde a bato babala. Et nzambe na la lola tcheki loboko. Nzambe na lola pambola ki. Nulle part na Bible. Et nzamba pamela, toi telemela, toi silikela mutu moko oyo, abalaki mwasi na famille sans toutefois qu'il y ait une église. To na l'état ba temple les ala répéter. Ba église les ala répéter bolo banini. Wana ancienne en alliance, na nouvelle alliance. OK, na nouvelle alliance bo pesa biso exemple ya mutu moko oyo akene ko bala na famille abali na l'état puis la Bible dit hein. Bolong la te bo bakisate, OK? Ce qu'on ajoute vient du malin. Moi, je ne crois pas que la première personne va comprendre la Bible malamu. Na mokila batoza mama Gloria. Bible ko mama kala. Oyo tozo bika lelo to kuti ango ezalaka déjà. C'est quoi cet évangile? De muto pesi biloko nyonso famille esengi. Ana droit osimba mwasi na eta, ana droit obeta magoda te na lobi. Est-ce que vous savez que ils en a ba fin fond ya ba village partout dans le monde te to ke musika tata na komona biso wana. Na ba mboka misusu na ba fin fond OK. Ba bureau ya ba l'état ça n'existe pas ils ala nango te. So y problème na mboka to likambo ba coutumier ba ba vandaka. Po ba kata makambo to po ba résoudre problème. Et là maintenant vous direz quoi maman Joël? Parce qu'il faut qu'il y ait dans l'état. Faut qu'il y ait bourgmestre ba benga bango banani bato ba pambola mabala ndenge bato civil ndeto moni ba pamboli ya quadra mais c'est les maires aye azui ba pamboli mosina mobali ezana ba village mususu bato na ba existera te bazalaka te siko so mutu azui mwasi ake na famille apesi masanga mbila ba biloko basenga na bamboka aye na taba aye na eloko songolo ba pamboli bango na ba famille bana droit ke no bota bana te. Siko ba okene repambola bango esika nini to pe na l'état nini fo ba luka batike ba na kisasa please botika ote ya bato marambo Bible lobite hein to tika okosela pe nzambe makambo là nous exagérons et marambo ezalaka nango te ezaka ba pasteur ba biluka makambo ba ko bakisa ma en place marambo ezate ko bakisa na marambo nzamba lobate. En tout cas, moi, je suis d'accord que le mariage soit honoré de tous. De tous, il faut qu'il y ait dans l'état, il faut qu'il y ait dans l'église. Oh! Famille, déjà, ce qui est aimé. Bible, Zoloba. Les parents, déjà, les parents, ils représentent Nzambé. Parce que Nzambé, c'est famille. Et Dieu est dans la famille. D'autres, Nzamba a approuvé. Si Nzamba est d'accord, nde alingaka ndimaka makambo ba dot te yango moni bato belé lelo soko zui mwasi opesi dot te bo vivre ba complication ba problème oka ba bo mabino bana mais soki bo kei bo finaliser ba biloko wana bo moni nie mambo se calmer ata bolobi bo ke na église to na l'état sans passer par la famille et simbate. Par contre so bo leki na famille ba réalité compliquée na bo mona ngote ebele ba meka tant ba moni ba biso bango te boyo luka famille ba kei ba futi ba mando wana nyonso nie mambo esili esili ba ke na église te mais mambo tempête se calmer to tiko kosela nzambe makambo hein to tiko kosela nzambe makambo elobi nango tata oyo alobi couchez-vous couchez-vous pasteur oyo on ne couche pas après la dot. On ne couche pas après la dot. Je vous conseille,
tu as donné ta femme, bandeko pasteur oyo soki champi wakomani mbanda mama gloria mama nyonso mama gloria oloba il faut contredire alobi soko dote couchez-vous bandeko babolingo ne couche pas après la dot ya sika en tout cas du nouveau tambola mokilo mona makambo maman Joël Gloire alobi que les mariages soient honorés de tous elingi koloba après kopesa dot na famille mbula matadi église epambola mbula matadi apambola bongo boza na droit kobeta magoda likambo nini bandeko bato bafingi mama Joël ya des prédicateurs batomboki balobi bolingi kotosama komite Paul azali na raison apekisa mwasi koteya te basi tozoyoka te koteya yango wana ba dérapage to pe ba désordre ya boye ezokokota bitela mwanza bitela ntumba mwasi aza na to koteya te yango Paul apekisaki mpona nini parce que mwasi so azwi micro badege esalemaka kaka neti na baboye il y a des hommes qui prêchent aussi de n'importe quoi, il y a des hommes qui prêchent des hérésies, il y a des hommes qui oh basala kutu il y a minene ya grave koleka eza mambo mwasi te ya normalement mwasi kaka kozala mwasi te. Moi je crois au ministère de la femme parce que moi j'ai un ministère. Les lots tobeta masola ministère à moi cité mais tobeta ngo. Je crois si tout va bien peut-être dimanche prochain parce que les longs les appenda les sous-sauter. Concernant opesa kaka na batei na mama Joël Gloria na yebi ke aza mokolo na nga na mbula aza na expérience na ministère na makambo ya Nzambe azokamba bato ebele mais conseil qui para nango te. L'apôtre Paul dit nous connaissons en partie. OK, moto a maîtriser tout na mokili azate. Mama il y a de ces thèmes là consulter mobile na yo topé et docteur enseignant ebele ya makomi bazali oyo okoyi pe ko solliciter to pe ko solana bango. Malheureusement biso ba congolais tozalaka soki otuna moi conseil au mona neti pour que tout na moi conseil au mona neti ke no okita obima léger obima loko to bima pepelete na cadre ya ko se compléter na cadre augmenter au sa connaissance et qui par nango te parce que moto ayebi nyonso azate na mokili ya bato yango lelo bandeko ba mater musu to komo yoko yo ouf que Dieu nous aide hein? Et makambo en tout cas du nouveau ngana na yoka ngote ngana yoka ngote na ebi kaka y a de ces pasteurs là oyo ba conseiller akayango kolobake bon eza na ngoka ba philosophie na ba makanisi ya bato à moins que peut-être eza la orientation moro nzamba pesio oui wana ezali norme te wana ezate ke bible ne mutelobi bato nyonso basala bongo te ekokoma ekoya ekozala ekoki arriver na yoka témoignage ya pasteur moko abalaka mwasi mais mwasi wana bando kufela mibali oui mwasi wana bando kufela mibali nde nzambe ayebisi ye ke après dot kobimana ye te bosisa baetape nyonso bapambola bino na église ntango bokende nuit de noces butu ya liboso ezala butu ya prière ya mibale nde bokosa nyonso bolingi. C'est comme ça dans la prière. Moi, pasteur a moni so pe nyoka bando bimana nzoto mwasi bon. Na tunaka te soki nyoka ngo amonaka ngo physiquement, to amona ngo na molimo. Oui, parce que ba possession ezalaka. OK, tango délivrance ezo salema, nzama fungolo misu omoni spirituellement esprit, to eloko mozo bimana nzoto moto. Spirituellement. Il y a aussi des phénomènes où il se manifestera physiquement. Bon monique na bomoto sanzi lo mo bizarre ezalaka mais ngelo bateke na délivrance nyonso faut bato babimara basi babimara ba magoro lo banzombo la saba kale santé bongo te ekoki ko arriver nzamba kangoli mutu bomoni ba effet moko ya ba délivrance yana bato mususu arose peut-être recommandation to conviction oui
que bapambola bango na église et ko décanter eloko moko songolo mais elingi eloba te ke eza ndenge wana bible lobi mutu nyonso il faut que Dieu nous aide mama nzambe oyo nayebi te nkolo asunga biso. En fait c'est ça conseil moke na nga napesa na batei nyonso bolanda ngai en tout cas ko apprendre esilaka nango te ezalaka mpe limité te. Lisez la Bible et demandez à l'Esprit de Dieu de vous éclairer. Et aussi na bato nzamba pamboli parce que zana bato bazana grâce wana bazana don wana nzamba dotaille na connaissance et de sera pas sur la makomi tu sens que waouh oyoyo afungoli penza miso apôtre Paul oloba mambo na teibino ce que je vous ai enseigné ce n'est pas la chair et le sang et na apprendre en pas na batouté mais c'est par la révélation. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Atangi Bible, nzamba fungoli misu na maïda, fungoli maïela, fungoli misu, fungoli nyonso. A comprendre ma mbona na ba dimension moko mususu. A ko fungoli longo et puis ba blora bongo ezala soko yoki mo yoki ka no ouf. Oh ma mbona na yoka moto ezama mususu. C'est ça. Bazali. Consultez ces gens-là. Et non boyo te biso marambo parce que bozo kanisa ngoto parce que pona bino bomoni ke zandengo na tete. Bible lo bibo longola te bo bakisa te. Hein? Bible lo bibo longola te bo bakisa te. Kwa longola. Aoza pini de même peu o bakisa. Aoza la pini. C'est ce que la Bible dit. Même un iota yamakomi o longola te o bakisa te. Pardon. On ne couche pas après la dot. On doit fermer les cœurs, fermer les pères après c'est bon on a. Après c'est bilo on est se phase la sous bas démarche ya ba te. Passez au lobby, couchez-vous. Couchez-vous. Papa, ma bête, yo peut tato ma François au lobby là toi. Il camine. On voyait voilà en plus on est en Belgique. Prophète ceux qui jampi. Jampi nani. Comment les jampi nani? Ouais mais comme ça mbana maman Joël, ceux qui Joël le lobby likamouye faut contredire papa. Aux en Belgique, qui est classe ko, li kamunini. Olympique au théâtre en français. Oh. Donc couchez-vous en el ngeloba, bobeta magoda. Makambu. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Pana yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu Uzali zambe Onkote ya okani na yo Uzali zambo bongwani te Yesu, Yesu Uzali zambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu
se métamorphosé. Osimi mosambo maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé batona bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mabe kotaka na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomela mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumisa Nzambe ko akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sele mpona ngana